question eza isu te ke ya mobali alinga mwasi ou bien alinga mwasi te nga na oloba bien nazoloba bien yoka ngai landa maloba na ngai bato soki esimbi te bakabwanaka problème ya Rita parce que nga nakoma olanda mwa Rita ngo na bapage TikTok na ye omoni la fille akokai ne kobeta lisusu lisolo peut-être ya coquette te lelo mais eloko ezoleka na communauté na biso bacongolais depuis fiançailles wana soki na page ya Rita ezaka soki atie photo na yo bien video na ye omona bato bayeba bandi kotia bacommentaire nani oyo coquette abotola yo mobali yango koma mawa mawa mama na ngai soki mpo na bongo eza nango na problème te c'est parce que biso congolais azala bongo Jésus Christ kutu ti te eza na problème siko omoni bandenge wana o congolais azalaka omoni na ndenge wana congolais azalaka eza mabe parce